Ma Mission TV, le miroir du monde. Aza aventuré. Aventuré, Aza passer le passé le plus aventuré va passer sur la carte Congo ça d'English. Ça va. Tozo solo là, et oui, ça va esili to solo toza biso na biso to solo na ndenge. To solo na ndenge moral na kata Sénat. Or que tu te moral il faut tika kinga kati. Mais là on a Sénat. Retourne à eza. Yaya, totika ko comparer Luana Pongi. Parce que mboka nini Kabila yakamba. Nga peza congolais na kendo ndima su Kabila zonga na kati ya mboka oyo. Bavanda nazo répondre bien. Ba raisonner ata muketeke Kabila ko zonga suna mboka oyo. Ba mi se rappeler na récitation totanga na école primaire les corbeaux et les lénards. Na éviter au kopesa nga réponse soki renard azongisa ke corbeau lipo yo ye akenda nango na zamba. Probable Kabila zonga encore en 2020. Kabila Rozon, je sais si les gens qui ont fait déjà sur les comme si ça c'est tondi sur les au ballon déjà. Faut le refaire monsieur Ningazana. Il sera Kabila to bossa na yango. Ba tuni ba lo ba possibilité ça. Et wana ne bango ne baza ko loba. Ma Mission TV, le miroir du monde. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino Gloire Bosobe, autrement dit petit peuple, peuple souverain, souverain primaire. Tous à la rana bandeko, tous au lana bangouma mou kambwa politique, n'engé les kakana minute, tous ana bandeko, tous ana ba papa. Bonjour papa. Bonjour. En tout cas, tous au monde na FCC va comme déjà qu'on tombe là, qu'on confirmer que retour ya Kabila, c'est possible. Est-ce que nous la population au retour à Kabila, la scène politique. Oui, azalaki a dirigé Mboko Malamuté. Après tout, mais ce que fait tigana temps au temps na oyaye parce que tout la nanu ti mandane kusila. Mais ya lobi retour n'est pas dit que tant azongi to voter yembala moko azonga sous na scène politique. Atikeli pendant 5 ans. Atikeli pendant 5 ans. Problème est até. Bon wana seconde bati ngam wana bazo linga ke azonga mais biso pe tozo linga biso des populations biso des peuples ba to voter en tout cas Volding tout ça na vous croyez na ndenge batu mususu bazolo ba que c'est probable Kabila zonga encore en 2023 Kabila Rozon, je sais si les gens qui ont fait déjà sur les comme si ça c'est tondi sur les au ballon déjà faut le refaire monsieur Ningazana. Il sera Kabila to bossa na yango. Ba tuni ba lo ba possibilité ça. Et wana ne bango ne baza ko loba. Kabila Rozon suna mboko tu sais si abeti 18 ans na kata mboko tala otala nenga amemeli biso mboka tala nenga amemeli biso lomboka lelo uzumuna ngute Kabila akozonga susu na mboka ote akozonga susu te wande bazolo baka pona koloba ezali omonaoma so kati nyoka donc ezali kwa mokile zo batu bazo baro banga donc nenga azali susu te. Est-ce que zana bona bonjour papa. En tout cas papa retour nenge baninga bazolo ba bino possible. Il y a un retour, il y a un sénateur à vie. Il y a un sénateur à vie. Il y a un sénateur à vie. Il y a un président à vie. Na tuni boyo so muna na match. So muna na match. Nganga équipe wana bimi a se retrouver na kati ya terrain. Cela veut dire équipe wana est poli. L'équipe est polie. Et poli. Il y a pesi batuna yeke bola taka chine pour na malade boy. Il y a côté na Sénat la taka chine. Mengango tango aye bato nyonso tout baza na simani bazo respecter na sima ba konza ba institution na sima yo lo ba kenganga na za makasi. Voilà, yo kana ebisa yo. Ngai na koti na bureau na yo nde chef. Ngai na ye. Le rio telemi. O telemi likolo. O pesi kiti na yo nana. Tambo mamba telemi ba nyonso ba telemi. Omonaki badibanga telemaki. Olantaki badibanga premier vice-président. Il y a Sénat Télémaki. Avant du coup, tu as bombé. Mais tu as bombé Télémaki. Après, ce qui est là. Papa, na ozongi la yo. Papa, deko, to moni ndenge FCC azobeta déjà tout le qu'on a retour il y a sénateur à vie peut-être. Papa Nangai. Nazo répondre sans réfléchir.
Donc nazo raisonner ata mukete mpona korépondre na motuna na yo nazo yebiso boye Kabila na batu na ye bavanda nazo répondre bien ba raisonner ata mukete ke Kabila kozonga so na mboka o ba mi se rappeler na récitation totanga na école primaire les corbeaux et les lénards na yebite okopesa nga réponse soki renard azongisa ke corbeau lipo oyo ye akenda nango na zamba soki azongiselaki ye lipa wana Kabila ndia kozonga na pouvoir mais tant que lipe se kota zamba nalobi lipe eza te banda bakota nango zamba ba lion ba éléphant nde bakokabola lipo oyo babotolaki corbeau na nzete tu comprendre wana tokota na mazolo comme exercice akitali donc ye avanda kuna na ba adepte na ye o bazote azokota na kati ya place na ya musala bazotelema bazobetela maboko baza ba adepte na ye na bundu ya Congo baza nde moko otomona bundu ya Congo na ba adepte na ye bazaka na bango wana nde ba sénateur ozomona o batelemaki likolo bazobeta maboko wana ba adepte ya Kabila bango wana mais pona république oyo ya biso oyo oye na bato na ye ba détruire te pardon abosana ke non aza constitution PCA possibilité papa constitution ngo tala ozomona élection ya tour oyo Kabila revete soki asali erreur ya kotia mutu akobima na 1% kaka mwasi na ye na mwana na ye na bafote ye mais ekokape 1% te en tout cas na ozongelo ndeko situation wana ndenge possibilité ya ye o bakine bazo déjà bazo salango bino population bomona bato wana bata FCC bazo reve makasi na eloko bazo sala wana tout monde était retourné za ki fort na bia papa soki nganga koti na terrain c'est que match zande soki nganga koti na kata terrain c'est que match zande yo bwaki maki pa bien kota bezo kota te la kisine ozomona te que non ye moko leader na bango nganga na bango asali ba mission simbi te ima kota sur le terrain mais ngango ke aye ko kota ba arbitre nyonso to akoti na terrain ba arbitre kimia ba poto adverse même gardien poto adverse ba telemi ba nini est-ce que nganga na za match bien ko zonga te bien ko zonga ndenge nini na minto le chilombo déjà beti déjà sifflé déjà match est déjà o wana ba sali wana balakisi pena ke note baza pena souci ya peuple te bande ko dore mutu na bango bakina intérêt mutu na bango bande dore mutu na bango mais so ko refesa ke note ya solo ba dore ke pena ya solo la ko dore na kindakati ya ko bombama so ko masiko na assemblée nationale en poisa do congolais da mutako la tete zo mona nyeso zo leka wana to pose loko mote ba to bele peut-être baloba na musika est-ce que so Kabila bimi ayo bino bobeta maboko te bo Kabila tobeta maboko bobeta maboko te so bimi ko kande to telemi abwe Kabila bimi pou bino bobeta maboko tala ndeko nanga soko nano yoka niveau ya kanda bato muso bazana ngo te ozoma muto kala Kabila ndengo zo bana ke abimelo ko lao mieux vaut kufa ke ko traiter na Kabila est-ce que on entend bien mieux vaut ko kufa ke ko traiter na Kabila ça je te confirme mais ba bazana minute na bokonzi baza o traiter na ye na ba bazana bokonzi na minute bato IDPS na bato afeli bato ni ba noste baza ba depti na problème eza boy na yebi ke omonaki quand même Sami Badi banga tango te yep na telemagi tango ba telemi na président mobimba ya Sena a telemi abeti maboko est-ce omonaki Sami a telemagi c'est ça bato amalonga bango na vi bango il faut que za landengwana muntu asali o mabe et bongite ko bosa na mabe muntu asali Kabila détruire ko limbisa te papa ko limbisa za ko bosa na te papa kolimbisa za ko bosa na mabe muntu asali yote yo kanisi muntu abomeli papa aya sengi obolimbisi yo tikali orphelin après oyebisi non papa na limbisi yo obosani ke non papa na yo tikali orphelin est-ce que ça rende ngwana donc bino bomona ke possibilité na ye ya kozongisa te ata muke akozonga te po to evitele oni oyo ya bosani oyo azongela appuyer mboka mboka tina se comme richesse de sa ya kenango bon aoya kozonga po asala nini oyo ya bosani mais balobi ke mbongo nini mboka bango batikaki déjà bazo diriger soutien bino bato bo diriger bino ne faut bongisa parce que bino bokomo zonga na le passé ndenge bazo kokosa baza majorité kuna balobi baye na lipa kutu bazo laksa peuple lipa OK bango kunde maza na moya ko kitsa na lipa wana compagnie lipa za compagnie nani Pen Victor wana oy mama na laksa mabunda laksa ki eze nani OK ngo basa baktionnaire kuna bango ndengo wande basa wana tango bakana 97 batika congolais to azara na mbongo bango bakina combien to bisa ba photo na bango tango bayaka nde batalaka
lelo babendi bambongo bakompani bakongoli sono tout alelo bango bakoma na mbongo ebele 97 bango bakina combien bafoto na bango tolakisa bino lelo soki ndenge bayelaki bango misatu nde bazalaki wana akozonga ata mokolo moko te Kabila akozonga te akozonga ata mokolo ndenge nde sada tobosa na ye tosaba deba moko inutile toyebi ke akozonga na ye te mibeko se yebi se atikali sénateur en vie azomona ngo za so titre moko boye bakumisaka ye te okozonga lisusu te daye kutu toyebi yo lisusu pe te totika mpe na histoire teke toya na président moko motema mabe lokola yo papa monte ke retourner za makasi c'est comme si pardon banani yango balobi ke ye fazonga omoni kozala majorité na Sénat ezongisaka Sénat ekozongisa ye te Sénat ekozongisa ye te Parlement mpe ekozongisa ye te muntu il faut azongisa ye mpe par élection c'est le peuple siko peuple yango oyo ye a faire souffrir oye abnyokoli peuple yango akosusa ndenge nini ou bien azolinga préparer manduki ya kozopouvoir wana loma mais soki na loma te akozonga ndenge nini est-ce que bike Kinshasa eza peuple te peut-être eza pe na kwa muso balobaki keno awa ne mabele na ye peut-être kuna pe voter Kabila aza na place oyo bakovote na mboka oyo te kala tobanda koyoka o 90% na est yango sikoyo ye wana abebisa mokolo élection ezalaki ya suki bango tu baya kovote na tene awa talaka na biro kaka oyo ye mo Kabila votaki na mwasi na bana na ye abengi na combien de voix na poko wana ok ye moko ntango bayaki bango nyonso tu baye oyo Shadel abiki lelo na poko lelo nakoma président de la République mais ntango osala sondage wana na biro wana abengi na combien a regretter ok yango yaya totika kocompare liwana pongi parce que mboka nini Kabila oyo akamba nga peza congolais nakendo ndima so Kabila azonga na kati ya mboka oyo vomi na changer nationalité nalongwa na nga ka congolais mbala moko namela ta javel oyo balobi soko boyi faci beton mais la javel kufa seke nga na komela ka javel so na comprendre bien ndenge ozoloba ke non soki ke non oboyi faci beton moto amela javel omeli javel okufi po soko oke Congo Brazza baobengo ka congolais siko yebi ke ndenge ka yo oloba ke non so moto aboyi faci ameli nini o javel akufi eza pe ndenge moko peza bato mosusu onga na salaka na bango miso aza prep ndani ala kokufa ne po Kabila mais soki omoni mutu abongo ezali mutu te eza mutu bayibaki parce que régime oyo etoleka ezalaki régime ya bavoleur ozoka ezalaki bato mosusu bazalaki nene eloko te mais alinga Kabila lokwa akufa te wana eseli ozala mpenza mutu moko okufa mpo ozala mutu abongo eleke mwana ya Ngoi Kasanzi alingi ye mpo papa na ye abande koyiba lere yazalaki akotikala koni ye te mwana ya Matata Poni akokolinga ye mpo tata na bango banda koyiba na periode talaka bato nyonso bayiba na bango nde bakozala na bango na batibala bango nyonso mais peuple congolais amoni vérité amoni pasi oyo à vivre aosala te on attrape par terre Kabila tika nanu sep ekiti Kabila SNCC par terre Kabila Jekamil par terre Kabila Miba par terre Kabila Kilomoto par terre Kabila siko bakovote na bana bato wana bakovote ndeni akoki kozonga lisusu te wana azo lota ndoto omoni ndenge mutu alotaki eno lobi azozombongo tongo etani azwi yango te ndenge ye azolota bata mosusu mpe bozolata mwa ndambo ya baimage ya banzembo oyo bazosalela ye mpo boyebake peuple congolais alingi ye lisusu te moto wana na vie donc na kati ya mboka oyo akotikala lisusu kozonga na kati ya pouvoir te ata mokolo moko te tipa wana kozonga na pouvoir soki azongi na pouvoir vomi biso bamisusu tolongwa na biso na kati ya mboka oyo parce que Kabila akweyisi mboka oyo na ndenge moko ajete papa na ngai meme yo moko ndenge ozala na meme yo moko oyebi bien ke na kati ya mboka oyo Kabila bomi mboka lelo sango ye wana komobimisela biso bavérité ebele oyo ebatamaki. Merci beaucoup.
tozala kimia tozosolola na kimia papa soko pusa na mwa boya oui c'est ça ça va tozosolola totambola te oui ça va esili tosola toza miso na biso tosola na ndenge oui tosola na ndenge ya Kenya problème oyo eza problème ya Congo oko tolobela ngo likambo ya Congo makambo ezosala ezopesa Congolais kanda nde opinion na yo mutu akokanga yo te oza libre na libre yo pe soko olingi oloba oye koloba bakopimela micro te nga na lobi boye mwana mai pire master Kabila donc parce que toza bato ya génération Kabila nanga to ya génération moko toza bato ya génération parce que soki ekozala na 49 ans ngana kozala na 45 ans toza ba génération moko alors nakobenge master nanga malgré makambo na ye mais tozo na kosenga nazo senga ye mabe oyo asali na Congo a raisonner ata mukete que ton bomo na tiki non akozala zate mekaso azongi la musibatu azongi na actualité papa mutune pande komoko soka azongi wapi biso media azongi wapi soka azongi wapi ala musibatu wapi ala musibatu place nini na Sénat wana batu na ye wana click na ye est-ce que eza population wana batu na ye wana bato baliaka po na ye hein oyo tomoni Mabunda abosani poste na ye ke asa likolo Kabila premier ministre abosani poste na ye balekisi Kabila liboso bazolanda sema wana click na ye na muntu normal omonaki lobi badibanga ya koti badibanga fandi omona mutu sanctionné donc amemi ki autorité morale na kata Sénat or que autorité morale il faut tika kinga kati mais ya na Sénat retourne à retour yana ya possible te Kabila ye na Sénat po alakisa bato na ye ke na eloko eza lisusu te boboma moto po ngai na lisusu na kozonga lisusu te mais bato na ye bakoloba mituna bango eza maboma moyibi ekomisi bango maboma awa tozosala réflexion tozosala analyse kolobela bango papa eza qualification na Congo atoyebi ke solobeli moto mutu ezosala bien te ce qui veut dire que non c'est pas ça yebi eloko te c'est pas ça yebi eloko te Etienne Tshisekedi bafingaki Kabeliner bakendane na CNPP est-ce que Etienne Tshisekedi abelaka bafingaki ye eza qualification bapesi kaka ekeika ndenge wana bafingi mutu te po lelo yo zoloba ke Kabila kozonga nazaite batu na ye na mituna bino batu olobi ya kozonga akotika na kozonga te omoni avec le conseiller na kasi asima ameki kozoya atalaka te na ye elubi babio bakose na kasi asima ayoki mongongo ya mutwana ata mutwana ye na $10,000 po apesa ya kondima lisusu te po abi akokosa ngai na kasi asima ndenge Kabila ninga sala kusala eloko moko te continuer ndeko tozalaki nayo obandaki komisa réflexion moko ya malamu mais eloko na mekaki un peu ko recadrer zalaki par rapport ya mutu awa tozana bapapa bayebi tobimisa kaka réflexion baanalyse banini mpona bakonzi bayoka qu'est-ce que population azopenser et puis bayeba qu'est-ce qui se passe ici donc yom tozalaki na maloba est-ce que c'est possible que non azonga na 2023 to ba anwe oya papa d'ailleurs ngai na aloba boyi tango balati ye senti atuni bango pourquoi bokomi te ke sénateur en vie donc c'est-à-dire alingi kolakisa bango ke je suis sénateur bolota te ke nakozonga lisusu président donc eloko alinga yebisa bango yango wana eh bien je crois que à part ça il y a likambo mususu ya kobakisa po ngai na komi kokende déjà likambo ya kobakisa eza boye nazoyebisa bato ya FCC boye boyoka ngai bozalaki na 18 ans na pouvoir botikali kolakisa biso démocratie na mboka oyo ata ya muke te mais lelo nazosepela mpo monoko na bino ekoma koloba mpe démocratie donc fati napesi félicitation mpo aye kolakisa bino
moi eloko bino boyebaki te naza na esengo ntango booloba bongo e papa andire atundu eloko nazoyebisa yo eza moko depuis Mobutu obomaka mboka oyo Kabila ye ozokontinue koboma conseil moko nazopesa yo yebake likolo na se ezalaka ya muntu te eza ya nzambe mais yebe eloko ozosala mpo bana na yo bazotanga na poto baliaka bien donc biso bakongole tosouffrir mpo na yo na maloba olobaka chaque fois mais nazopesa yo rendez-vous mokolo ezali Denis Lespe alobi eza prophétie awa bakataka te awa batielaka bakonzi nyonso sa nini est-ce que c'est possible Kabila zone en 2023 mais ngala zo kopane bino te totala toza bato maele ebele na kati ya mboka il faut toyebaka baklasse totanga eza apamba te constitution lobi ke président Joseph Kabila aza sénateur à vie tant comme sénateur à vie loi ezo permettre sous te kono briguer mandat moko élective c'est-à-dire on passer li sous te bakoki sous te ko lekisa yo comme au passer sous na poste mo sous ko passer par élection te il est sénateur à vie il reste là-bas en élection neni ceux qui bolbi a comme sous président donc c'est il faut modifier la constitution c'est ça papa a koleka li sous te atikali sénateur à vie point bas bongo so eza makambo uti pa nzambe ndenge sonika fu makambo nzambe eza te makambo eza makambo nzambe te Denis Lespe plutôt je m'excuse aza aventuré aza passer le passer le plus aventuré va passer sur la Congo eza Denis Lespe ezo la makambo Denis Lespe il représente quoi dans ce pays aza niveau intellectuel nini en tout cas vraiment je crois que non c'est pas ici que nous mettons fin à élément na biso tokomi na suka prochainement tomonani ba numéro yango wana te na bakata ke loro te awa ele kakanyo surtout c'est par ici que nous mettons fin je crois que non tokutani prochainement à la prochaine inchallah. Ma mission TV, le miroir du monde.